Dino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yoleki, fin. Dino image, motazo panza sango ya Paris, partout. Et Dino image, panza sango ya RDC, panza sango ya Congo, Kinshasa. Sepela TV, et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engo mi ma biso wana 4K. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci Moteming na balandimi sur le sana pour la chaîne Apanda Sanga Congo. Ya bino les kings de presse na Congo Dino image. Et l'autre yi ko kanga DJ patron Alain Milandu oyo azala ki na organisation na ye. La date est le 28. Et puis que tout le monde va situation comme changer. Il y a un peu de est-ce que soirée à le 28 mars exacto soirée de Bouta. Il y a tout DJ Patron. Bonjour DJ Patron. Oui, bonjour Edino Image. Vraiment, il y a une ambition à minute vu que la soirée na situation de comme nango et tu dis que moi ma campagne comme un peu compliqué. Alors, basé la soirée à le 28. Au web, c'est est-ce que la soirée est maintenue la date le 28 tout date est changée? Bon, merci beaucoup Nanenge Panza Samba Congo au Kangabiso na réunion. Oui. Donc, on a assuré mon maman bazar on a pointe. Donc, ça qui vraiment a briefing pour nettoyer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Toutefois, toi salle babengaïka. Oui. Non. Tous les manifestations où ils ont prévu dans la salle de Maro, ils ont annulé, ils ont fermé la salle de Maro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, Bissopé le 28, de Nilé soit arrêté. Mais par contre, nous déplaçons la date intérieure. Pour Nilé soit arrêté, nous déplaçons la date Moro et Songolo. Alors, maintenant, vous expliquez le problème. Soirée à annulé pour la date le 28, mais vous déplacez. Bon, ce que vous voyez au Bandé, bakoya soirée le 28 na salo ya noisy le sec. Oui, ça va moni. Baïba nan bo déplacer ngo wapi, bo déplacer ngo na date nini. Faut baïba. D'accord. Merci. La question na yo. Donc date le 28 ils allaient sous des soirées, ils allaient sous la date le 28 et commis le 8 le 8 ça veut dire le 8 août. Balandino Sobola vous comprendre que Nenga Lobaki date wana le 28 ils a suscité mais comme la date elle est 8 donc le 8 août l'espace noisy le sec 2020 l'espace noisy le sec vraiment via situation au tozana ngo où ningisi mokili pour dire que nyonso et commis na mobulu même l'école le loba kangi yango même église le loba sambelité alors pour na baye o basomé ba bien na bango. Bon, et le Komoko échangé par là. Oui. Bon, il y a son billet à garder billet naïe. Oui. Toutefois, tu as des informations. Si tu as besoin, il y a des informations. Et bien, tu peux ça numéro de téléphone. Numéro de téléphone, il y a bureau. Numéro de téléphone, il y a portable. Oui. Donc, tu vas garder des billets pour notre même soirée na biso le 8 août. Donc, tu peux sepela ndenge kaka tu kana ki to sepela. Oui. Donc soirée na biso eza soirée liputa ba mama o batonisa ki ba maputa na bango. Donc ba kolata ba maputa na bango. Ba papa o ba bomisa ki ba costard na bango, ba costume na bango, ba chemise na bango, ba olata ra nini bakataki. Donc ça veut dire tozaka kana système ya liputa et 10e anniversaire ya sonorisation. Donc pour assurer bino momoni, ils a payé bien pour Nabino.
bien pe pour na biso surtout pour na santé ndenge maladie et comme les biso ils a vraiment na idée na biso teto déplacer soirée ils a par rapport à ce qui est toujours monde makambo ils sont monde na ba émission na ba télé président de la République à lobby donc mingi ta lobeza te mutu nyoso to azana yo donc voilà ton memiango le 8 août na même salle même air donc muta robeta wana ka DJ Patron oboyebi oboyaka na batalon ozonga na mapapa yi kaka muta osepelisa bino donc c'est moi-même je serai là donc voilà boya epelé na profiter et dire excusez là na profiter ko ebisa ba oyo nanu bazu ba billet bazu ba billet donc tozali bureau na biso ezali na 70 boulevard Anatole France na Saint-Denis référence les portes de Paris métro 13 donc ba numéro de téléphone ko défiler wana numéro de téléphone nanga ezali 06 87 86 64 73 wana boto ka numéro de téléphone il y a DJ Patron sono ale melando alors bandeko basengi o répéter son numéro ko ba monitor biongo moins rapide kabi moins rapide mais baso mono peli tout ça bena ningo salaraté ça nini kara non nazala nga nini nazalaka oui mais par contre situation où ils ont perturbé batunyo surtout le salut qu'on a mingi situation où parce que tolingai ko beta soirée moko donc il y a un cas to sala mais to sala on supplice na moni to sala on supplice parce que au to ça le 28 to baksa sou mayele on a le 8 option hein donc talara le 8 mois 2020 donc on appelle ce numéro il y a téléphone il y a fixe il y a bureau et ali 09 80 64 01 23 on a numéro il y a bureau donc tozawana à partir il y a 9h tu 20h donc beaucoup benga tout moment où on a besoin de déplacer na PC adresse et ali na 70 boulevard Anatole France na Saint-Denis porte de Paris référence ezali métro 13 métro ligne 13 donc téléphone nanga ya portable ce qui besoin na bureau te beaucoup benga na portable nanga mbala moko za 06 87 86 64 73 na ba belge parce que batumsu ba réserva baza libanda 73 donc batumsu ba réserva baza libanda donc vraiment nous avons rassuré bino qui le 8 août nous avons un espace Noisy les sec donc il y a les sous ébélé tout beaucoup appelle ça la merci Boya Ebele DJ Patron a ipsibino robuka salwana alors DJ Patron net le 8 ans aux mukolo na yo mukolo oyo tokoya poto sepelisa yo est-ce que ça peut être important yo simba susu platine tout faut tigela pe baninga bon baninga nyo surtout oyo na bengisi ba ozala vraiment ba ba oya vraiment ngam na oyamba bango ngam na obinisa bango donc ngam na ozana platine mais bango bazana ba surprise o ngana mompeli ba donc na bengisi bango baza ba invité nanga mais nazana surprise on a bombeli ba moi tout dévoiler nyo surtout awa ezate dino image est-ce que na ba dizien sur bengisi wana chalet rendeni bango nyo surtout bandimaki invitation na tindeli ba DJ nyo surtout ba invitation na bango moi na tanga ba kongo awa ezate baza ebeli bazalaki na coin na bango ezaki réservé donc bango nyo surtout bazaki invité donc bazaki vraiment soyez les bienvenus parce que ngaza na muta yoebi dino image ngaza muta mutu nyo surtout que ça soit ba association que ça soit ba DJ que ça soit ba traiteur bango nyo surtout bazabatu nanga que ça soit bino ba média ba lion de la presse toujours déjà tout ça qui ba briefing na yo oyebi bien donc voilà. Merci vraiment baïne sobo landabiso DJ Patron abengsi ba DJ nyonso boya eza surprise pour nabino mukolowana abombeli bino quelque chose mais moi lo bango ezati vraiment boya ndé belé bo décourager te pour date pour ça moi mké mais
toujours la même adresse. 14 rue de la Pointe. 14 rue de la Pointe. Espace Noisy le Sec. Salwana et c'est Ndima Manango. Voilà. Donc DJ Patron Abike boyaka po bukango. Mukolande ebukana. Vraiment chaleur na yo na ba maman pour na bike wemba sans ça ba maman belé chaleur na ba maman ekendeni. Non mais ba maman baza wana ba on ba bota biso hein. To pesa ba on ka lokumu tout le temps. Ya on mona que non courir les carabines na ba maman. Na ba papa aussi parce que ngai na ba papa. Oui biki na beta soirée pe ya ba papa. Donc voilà. Donc na ba maman ezalaka automatique parce que bango ndem tu ba cadre biso. Bango ndem basala masolo. Vous comprenez? Donc ndeti maman Gina mianda boyebika eninga beta ba walt. Donc il y a ça pour nous cadrer quoi. Ba maman Magi Makuka boyebika kati. Oui. Ba walt. Donc chanta eko. De bosanité. Vous comprenez? Kati pongo pongo de bosanité. Donc voilà, j'ai dit Makuka. C'est une attiéboé, donc on essaie. Ok, bah combo no linga mo mingi basaka banani yo. Bah wana vraiment baza ba sentir on y bango bazo 4 masolo. Ngai naza wana ka mosali. Bango nde mutu ba osa masolo. Ngai naza wana ka pona yobika ba maman tant ba pesa conseil tant ba vanda ka marché sur ce qui donc voilà maman Rosa Talaraka babi la joie de vivre toujours. Donc voilà le meilleur pour les plus. Moi songi muke tout est banal mo muke et le koni dependa et ça là que DJ Patron akoma DJ lelo ko banda na banda ndeno gu yango zaki ndeni po lelo ko bando sepesa mokili boye po ko sepesa mokili eza na bato nsote ba sepesa mokili ya mususu aye penda boye ba binika we bima to mona ngo mais yo so pesa bilengi bato bazala toujours content. Mais quand on peut être moi mon biographie à DJ Patron to kotika parce que bato baye ba pe DJ Patron qui est DJ Patron ba mona ko ka me baye ba pe to bandela wapi. Bon et dino image moni likambo tuninga oui ça est vraiment émission tranquille vraiment na expliquer bango mais na nina pesa ka moi 10 mois muke donc ngana banda musique ndeni na 8 ans oncle na ngai amemanga ba biso tozali déjà na ba musique en fait tozali na ba bar ba alimentation tozali nango déjà na ki oncle nanga memanga ba luaka ba instrument pa na biso amemanga na baptême na 8 ans to komi wana to installer matériel to bandi abandi ko série ba disque ba tourner disque na ba 30 atie disque oncle nanga akenda aya suste siko mufo muta ku aya suste siko mona moka mokie siko akomi ko changer ba disque na fête ya bato kandi ozala komona na fête ya bato fête sili pe oncle aye na tongo mais bato ba sepe là donc voilà ko bandana nga ya ngwana donc voilà mais musique ezande na makila musique ezande na makila moi question moi muki kaka ko limo oncle ali moi ki zakite ke po pesoka a peso nzela elobela ko lokote te lelo nde na ko comprendre que non oncle a comprendre que non mwana ya ndeko na ye ya mwasi azaki na quelque chose donc il fallait kaka asala nga bongo pona nazwa mayele puis na continuer son âme repose en paix mon oncle. Merci son âme repose en paix en tout cas minga robeza na ngote to suki na bisoka ka wapo vraiment ausula histoire ne mobimba wana pesika moi eloko lokoso mais to solola po na batu ne pangote j'espère bon en tout cas merci penza bayo so bolanda biso na pesi ba mama na biso o bazana organisation bambote mingi minga robeza na ngote vraiment DJ Patron ba pare pe baza ka ba mama ti ba pare pe bazali ba Jimmy mo face bazali Sant'Angelo azali aza pare Guinée Kiala ouais propre azali l'homme propre donc de muito tempo voilà donc tozali na Jean-Si Mayas voilà aza préparé Tassin aza préparé oui mutabagato voilà toza pe na ba pare musuba uta Suisse
donc Bozo baza na Suisse. Capo Bianco. Voilà, donc bango baza parrain. Oui. Donc voilà, mingi olobezate edino nazaka ne nazalaka. Oui. Mais par contre to kitisa na l'esprit ya ba maladie oyo le cas bongo sikoyo to entamé sikoyo makambo. Donc to lobi bien que le 28 toza sous na soirée té. Mais par contre to memi soirée na biso le 8 août 2020. La même mère. Espace Noisy-le-Sec. Espace Noisy-le-Sec. Donc ici, adresse. Et puis adresse est au défilé. Donc voilà. Et dit nos images. On a coûté un single merci parce que vous avez besoin de réunion. Oui. Vous pouvez coûter nous donc parrain libéla. Merci. Moni Lupemba. Ngenge basomba ngote. Ngenge basomba ngote. Bapesi nga sous parrain. Tout saisir en gaga. Merci. Pinda balayeni sur balanda biso na moi petite interview na biso pour éclaircir bandeko ke soirée à DJ Patron son nom Alain Milandou ils a bon 10e anniversaire ya maison et puis na journée aux aki à Maputa ils a toujours à Maputa poto et donc félicité mais vu que ba condition en mboka ndenge sengeli ke ba décalage salama et salami mais tout ça bon na date le 8 2020 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec, espace Noisy-le-Sec, Salwa Mounene, on a DJ Patron à Biawabukango. Merci en tout cas, 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir, José de Rumba, Guilain qui est là. Mais c'est propre, on a un manager, il y a Lion de la presse. Je peux te remonter ça, surtout Monica, Moutoumora, Solane, bien, à communiquer un manager à Lion de la presse. Lion de la presse, Nemakam, Paris, c'est Zouga. Merci. Ciao. Est-ce que ça l'a cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, ba uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzali na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malovengi. Heure d'ouverture la chose à l'île lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bilo batu kuzali na photo. Ori kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kukunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25 rue Léon Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et tout dans l'avion. Nous avons la petite police, la police express, où c'est là des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez tout le monde à Bisso, au fouti à Napoto, au Salima Ramion sur la Kin, à Ndenge et à Bisso Bagapoto, au Lekin Agence, au jus DVD Nayo, au Moni Ndenge Prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont une agence ici, où va coûter biloko, mais aussi en assurance nyonso. Pour la Bisso Awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose de Global Express,